partout bakolanda bakozala déjà kosepela parce que concert ekobetama très bien parce que tout le monde sont mobilisés. Nayebi soki bato nyonso oyo ozotanga wana baza minorité, majorité eza nde biso mpe baoyo tozodeside koleka mpona bamisie bakozala calme. Oyo eza mboka ya loi, eza mboka ya bakongolais te, eza mboka ya France. France eza na baloi nango. Alors zala na yo calme, yebisa peuple congolais voix oyo ezolobela bino eza voix ya l'imbattable Tchoura Mboma. Bozala calme, toutes les dispositions. Donc Paris mobimba esika makambo wana ekozala baza mpena mobilisé. Et d'ailleurs problème eza tozala no contre donc bato baza kunda na biso bao baza pour biso baleki ebele na bango. Donc entre biso toyebani déjà. Donc côté na bozala bino calme, boza déjà ya kosepela baimage eza ya kitoko, donc boza déjà ya kosepela de musique ekobeta te mutu lokola muchafu yuri quelque part poa na ye stati na ye makambo na ye. Tchoura Mboma ozobanga te que y aura trop de victimes et de morts. Est-ce que ils ont dépendre de la individualité? C'est une problème de la nation. On est en opinion à Moutou. Il y a lobby bongo, mais il y a lobby bongo, il y a décidé sur le Congolais. Il y a une décision sur le Congolais. Il y a un lobby, il y a résistant. Il y a résister pour la biso. Et puis, il y a un monopole, il y a parole, il y a poto, il y a lobby baladi. Les trompés foutent dans la mouga, il y a un macabre pilé. Donc, ça va déjà être parce que le journal va déjà échoué. Quand on a date Congo, Glodidia Sika, la mignonne. Hey, la mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata. Imbattable Tchoura Mboma, yé Azana France, yé Aza pour musique et bêta. Alors, imbattable Tchoura Mboma, les Kofi et les qui mbassou na puissance, yo ozali na Paris, na France. Alors, na bato tout bazola dabiso d'abord imbattable Tchoura Mboma, azali nani au juste. Imbattable Tchoura Mboma, d'abord c'est champion du Congo, champion d'Afrique, champion de France. Oyo aza pour musique et peta à 100 et à 200%. C'est l'imbattable Tchoura Mboma. Merci beaucoup, l'imbattable Tchoura Mboma, Beta Boma. Alors, Soki Olobi na biso, parce que toke na onka direct mbalamoko, Soki Olobi na biso, ok, oza vraiment pour musique et bêta, mais quelque part, ezape na bande konayo, mususu oyo, bazo telemela, ke musique et bêta te. Alors, pourquoi aujourd'hui tant il y a silence lorsque bandeko na yo mususu babandaki kotelemela makambo ya miziki et bêta, tu étais où en ces moments-là et pourquoi aujourd'hui calme et l'okoni motivé yo de plus pour que on soit décision et qu'il faut tout chama beaucoup musique zonga à 200%. Juvenal Kibala, besoin quitter un silence. Ce que tourne Paris mobimba, tourne Europe mobimba. Muto ya télémi azol ba musique zonga. Et puis azo soigner ça na presque monde entier. C'est l'imbattable Tchoura Mboma. Tout le monde qui finit la récréation, de l'équipe temps pour rien. Paris, et là, les sportifs ont décidé que la musique fait zonga. Ils ont zonga donc tout le monde part. Fali après héritier Watanabe na Olympia. D'abord, na bateau tout bazola na biso Tchoura Mboma lit oyo bakombata bazwaki po na musique et bétate. Quel est apport nango na politique congolaise? Lit na bango au juste parce que batutu bayebi balobake pays ezana sous occupation. Mais pourquoi? Quel est l'apport ya makambu wana ya politique et ya na culture en général na musique que ba musicien ba subir yango? C'est dit à quoi? Juvenal Kibala en direct de Kinshasa, les journalistes internationaux. Dans le Biboui, totali, tu perds plus de 4 artistes pour Makamubuzo, Oya Biso, Bato Dozana Poto, Diaspora, entre autres, King Kester, Papa Wemba, Vie Madilou, les Marie Missam et consorts. Parce que tu comprends que Makamboute, l'élite politique, l'élite Oya musique, ça n'a rien à voir. La politique, Awa Tomoni, Biso Dozana Mboka France, Awa Nani, Emmanuel Macron, Abimi, Bayembeli était Mabimi Naye, Bayembela Kina. Hillary Clinton aux États-Unis a épimé na été donc c'est exactement mon photo séparé ya ngo sikoyo l'imbattable Tchoura Mboma qui est ton vieux to télé mi pour na kolobaka musique et zeko beta pe déjà posé en retard ngongese beta guide.
parce que tu dis que l'État va combattre et ça Europe mais et ça juste le monde entier. Alors quel genre de mécanisme pour dire que cette fois-ci production il y a Olympia soit il y a Zénith il y a Fali Poupa les années antérieures et Simbarate Bamise Betama Bamise Bazoka. Alors quels sont les mécanismes disposés pour que le 22 juin disposition il y a production il y a Fali Poupa et ça la réussite totale et puis le 15 juillet dans l'Olympia de Paris avec le jeune Macron héritier Watanabe réussite totale. Quel genre il y a disposition au Bino Bozui? Juvenal Kibala, en direct de Kinshasa, toutes les dispositions ils ont déjà prises. Moni, tous à la 60% de dialogue, 40% état de force. Alors, Zala na yo calme, il y a peuple congolais, voix au Ezolo Belabino, ils voient l'imbattable Tchouraboma, vous allez calme toutes les dispositions. Donc, Paris, Mobimbesi, comme Kamane, vous allez pena mobiliser. Et d'ailleurs, le problème est que nous contre, donc, bateau, baza bundana biso, baza pour biso, baleki ebele na bango. Donc entre biso to yebani déjà donc côté na boza na bino calme boza déjà ya kosepela ba image eza ya kitoko donc boza déjà ya kosepela. Mais en fait, aux monatés que parce que tout comme yango que champion Muchafu Yuri Kalenga Oyo azape moko ya ba boxeur na niveau ya France a télémeli yango que musique et kobetate par rapport ya pays ils sont sous occupation et monsieur Matoni Kimbango a résisté à Londres ba télémeli yango que musique et kobetate mutulokola Muchafu Yuri quelque part Poanaye Statinaye Makambunaye Churamboma Osobanga te qu'il y aura trop de victimes et de morts. Est-ce qu'ils ont dépendre de l'individualité? C'est une problème de la nation. On a opinion na ye mutu. Il y a lobby bongo, mais il y a lobby bongo, il y a décidé sur le Congolais. Il y a une décision sur le Congolais. Il y a même des gommes sur le lobby. Il y a résisté. Bango te mba résister pour nabiso. Et puis bango te mba na monopole. Il y a parole à na poto so bango ba lobby à balandi. De tromper foot dans na mboka. Oh ils ont na makambo epelé. Donc ça a déjà yako parce que journée baza déjà yako échoué. Kanga data lelo. Et biso mikolo wa benga biso baso benga nga maître Tchouramboma 49.3. Tout na bango l'émission 49.3 lingolo bali na France. Merci. Merci beaucoup à Tchouramboma, tu commis vraiment cochité par rapport à Yangonga Nabiso, Oyo Batu Bazo Zelabiso, mais aux hommes on a été que guerre Oyo commis déjà qu'on bangi sa batu. Moi, Batu Baya concert et vous allez parce que et vous allez comme si des camps. Moutalatina est bien, aïe pour côté soirée boé, à côté des camps, il y a majorité, na opposition. Vous ne pensez pas quelque part que ma bégo ya soit pe muta ko kipe ko kufa lokola ba ventir parce que ba musicien ko kita ba kokita na aéroport na ba hôtel na bango 10 jours ya concert ozo mona te que quelque part moi ko banga wana ezali 10 jours ya production et puis toyebi qui est Yuri Kalenga Muchafu Toyebi. Non seulement pour ne citer que c'est là, mais Batebele peut-être pe bazoloba to uti ko mona ngope ki balobi na biso ki na bateau tout o bazo sala bongo ezape question ya jalousie ya haine congolais to linganité. Est-ce que ça te moko ya ba compte à rendre o ebomba makapesi ma ya lit oyo Tchouramboma. Juvenal Kibala, Ozosolana l'imbattable Tchouramboma, banda kosala ba preuve na ye banda Kisasa Angola partout na leka. Dona yebisio ke journée wana deka ezate congolais mon côté o ya côté le malu bagayi ya ko stopper ba congolais mususu. Zala no à l'aise, peu importe nengo zoyo ka wana mukolo wana Kisasa partout ba kolanda ba kozala ja ko sepela parce que conseil ko beta ma très bien parce que tout le monde sont mobilisés. Na yebisio ke batunyos o zotanga wana baza minorité. Majorité zande biso pe ba oto décider koleka pona ba mission ba kozala calme eza mboka ya loi eza mboka ya ba congolais eza mboka ya France eza na ba loi nango ko agresser ko menacer mutu ko sala bo baza na ba disposition nyonso na ba tantana makambo nyonso. Oui certes jalousie ezali makasi na bande na biso wana ba miso basilika po aboya ko bwaka bango libanga ba miso ba komi combattre po fallait ba kutana soki na ndenge nini simbité do makambo
beza ebele alors ba combattant yo zo benga ba combattant banda ko buleza ba ozo tanga kombora te ya makasi bazali ba vanye kutu ba oloba te yo tanga ba ba de bozo banga mango ko banga te bazana mungu kolamba soso te Juvenal ba kolamba nzokote parole imbattable Churambo. Merci beaucoup Churamboma. Dernier message na ba fanatique autour ba lingarayo et puis message clair na public autour bazola na biso ba fanatique autour ya héritier na ya fali bazola na biso à travers le monde. Juvenal Kibala bato nyonso balingaka musique en général mais bato bazoya kosala koya kosola makambo eza entre autres fali na héritier bato nyonso balingaka ba musicien bazala autour na bango bao nyonso baza na poto na Londres na Allemagne na partout na Suisse bao nyonso balingaka musique congolaise o balingaka culture na biso baya journée wana massivement na Sigal baye massivement na Olympia en tout cas baza déjà ya koto tous les garanties sont prises et puis après wana nde tokotala makambo etikali Juvenal bana nchangu baza déjà ya kosepela po bayebi mobundeli na bango na sa les seuls oya telemi na Paris pour la musique zonga yango moni batu nyonso batelemi bolandela information malam le moto a telemi avec musique ezozonga yango moni ba combattant ba bimi de gauche à droite mais baza déjà ya ko jouer 49 3 sala musala nango baza nango à l'aise ba kozala mokolo wana po ba mbenga baza sima wana ba Carmel mbenga ba chameau du désert même makambo ya mobulu journée wana ebisio eza décanté eza ndeke quand moko kaka ba congolais ba sepela esili bonyo so kolanda message oyo toza vraiment ensemble l'imbattable Churamboma oyo bolingaka mingi aza toujours asa telemaki lokola moi likonga 12h donc lo ezonga simeza te boya merci mingi na héritier merci mingi na fali pupa pour na geste na bango oyo ndenge baye kosola na bandeko na bango na poto nde tozoloko ta papier elenge ya Congo Glodidi Asika la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata